bato ebele babimisi balobomu bagriffe bakomi lokola bato moko boye balingi bakufa ekomi kado na biso bapanzisa ngo tokoma obela liboma tomona ka boye le 31 décembre maboko milai makolo milai ebwakami bato ebele balobi keno akimaki mulungi ya bavie ya bacamarade ya bacollègue leader abora elo mo kindoki dans so boki ndoki wana na biso mobulo omoni mère ngana lekaka na écran yo yebi mère tant to lekaka na écran to bana ko puisque telemela bato misusu ba mission congolais to lebisa bango bimisa te c'est parce que to koto baki produit na biso babimisa te ouais kasi to kana succès musique à Congo parce que biso mo konza visa ka libanda avisaka drapeau ya Congo tombo malibanda makasi tonne ko leka pona ko signaler na mission congolais bo pimisa te bo vanda nanu bo batela ba produit na bino e osunga bino eza ba mbongo bo dépenser belé mambo belé bat ba nero yo raté tombo nza bisa ngoma bimisa te bango bazo bimisa te bazo bimisa kasi noir obi to bosani pe noir pe to bosani pe za enterrement te ko kunda bon to che bembe en tout cas mes condoléances sincères condoléances na batunyo surtout et bimisaki après mabongo mibula et kundi bango sincères condoléances tous de cœur na bino eza musique nous sommes des mots avec vous des mots avec vous eza musique tolingaki za la boité mais boita la kaka tolingaki souci na biso vraiment tolingaki za la boité mais donc les gens na wilo longumba apesi maele makambo ici to pesi maele leader apesi makambo Michael Jackson donc il apesi makambo et voilà quoi donc bembe na bino voilà to yepe na ba enveloppe o ezaki rozong sa bino ta studio bo bimisa siko pe souste pour ça na sisi on a retiré la bino mbongo ba o nyonso tout bana besoin ya kozwa mbongo be mabongo dada wa taifa ba musicien o baza besoin ba kota so studio s'il vous plaît banani te ba musicien msu baza besoin ba kota studio na kota ba komo bato ebisaki mère biso bena to linga pensa obeta mingi biso lokolo ba ki spécial inos bi to linga to vanda ba bazo quitter groupe pour comprendre tes vitesses ya clip na biso vitesse à clip oyo bon yango wana to obeta skoli solo lo ba comprendre raté na mon konti na clip oyo yo mo zo mona keno depuis ba clip e bandi depuis ba bimisaki ba ola na mabia lo wa biso ba 31 tendance to ba semi sur 33 tendance to zo ba samaka to tama na ba mboke belé ouais des jours ouais des jours il y a 500 quelques euros des jours so baza ba félicitations na bino so baza ba félicitations na bino po o monza pesi kindoki to dénoncer miyibi to dénoncer batu mabe donc yo senti que texte nzembo ndo za wana to ko église commentaire bo finga nga to mesana to linga ngo bongo donc tout ça partout ba sukali ba bébé des bébés donc African girl tout ça partout na mamba bolingo ba tum so ne ba comprendre bolingo te ka bolingo moko zo ka bolingo jusqu'au zo elle connaît yo zalaka chérie na ko kufa le bisu chérie na ko kufa c'est que bolingo wana za na tina te faut boka bwana mais chaque jour je t'aime chaque jour je t'aime chaque jour tu es ma femme mais je t'aime oui mais tu es ma femme ça na texte moko chérie na ko kufa chérie na ko kufa chérie na ko sam c'est que bolingo na bino donc zo boutique ne lo te boka bwana mais leader abeta songa na yebiso ki na linga kote na yebisana leader faut na rappeler ko que je t'aime ba texte na biso leader ki na net na basuka bolingo suka ala tsuki mbeni bolingo ya suka ozo mpona ala tsusko amemi suna adie so ki baba ndepe mokilika yo na okuta na yo donc baba test zebe mais leader amemi suna adie la sino ke no bolingo simba te toka bwani bonsoir na balandinyo sur Jika Télévision ba balanda kabiso mokili mobimba to pesi bino ba bonne année to zalaki na bino na année mobimba 2022 to kobi to bandi pe na bino première émission na Jika Télévision na 2023 et le mona yesu masia tozo koba to continuer toujours émission spéciale Inonsubi
présenté par Jika Dada wa Taifa, Mama Banebele ya Bale Kebele, Zwanga na forme nyonso okolinga mena suka nango, bakiselanga Jika Dada wa Taifa parce que yangonde evimbisa kanga. Losako pe bonane na JDK Mopa au Soda Poto à partir ya Paris. Losako pe bonjour, bonsoir. Na Abdoul Griffia Tongo à partir de Afrique du Sud. Bonsoir, Losako, na bagrif tout ya monde entier. Ingeta na yomoko Jean Leader, enfant béni de la RDC, l'équipe na yomobimba Losako na ingénieur Mande. Wasala kete, bomona biso na bandako na bino. Bomona biso to kongenga, yemoko ko jouer na caméra, yemoko ko jouer na machine. Tata Nzambe abaksela yo ebele Fabrice Mande. Ya lelo to ko beta toujours le solo ya Jean Leader parce que awa pour vous, batu boko poser nani mutuna ya kolobete, est-ce que vous parlez seulement de Inosbi? Non, on parle de tout le monde. Mais quand on dit spécial Inosbi, cela veut dire qu'on parle uniquement de Inosbi. Ton lobela nyonso wana to lobela pona mutu nyonso. Mais si c'est spécialement Inosbi, on va parler uniquement de Inosbi. Lelo nazanga mon côté na plateau. Nazana américain perdu à Kinshasa. Jika Dada Taifa mutu abatiza ki yebongo. Pourquoi to koyeba na kati émission na biso babenga kayikinga kati molobeli. Bisika boza ya kosepela balobeli tout ya griffe, balobeli tout ya molodo ina pesi bino bambote. Fabrice Mande, ce qui toza nanzela moko, oko fungo la caméra pona kotisa, américain perdu à Kinshasa, bosako pe bonane na yo. Et bonjour et bonsoir. Nabao walanda biso na butu et mbote na ope na Dada wa Taifa et mbote encore na mo continent nga una lobaka molodo ye leader Inosebi Tigre Fresh Boy maître de la 26e chambre de Shaolin mtabi secret suka succès musique ya Congo et bambote na ye mbote encore on a lobaka équipe na bengaka donc la team du chef les cerveaux du chef toza bongo na big manager plus que donc King Prince Balume toza na Chile Balume Nzambe ba réalisateur toza na Jizo Nzambe ba ingénieur sur musala nzembo bien bongo luka Jizo et puis mbote na ba griffe du tigre nyonso. Merci mbote na ba griffe du tigre nyonso ya mokili mobimba parce que nde bangonde basala kete to fanda na plateau na biso ya spécial Inosubi mwana mboka kinga kati molobeli boni basangwa bonane. Et voilà quoi. Bien habillé. Bonne année l'équipe bien, merci Mernanga Inazo. On dit tu vois na noir noir somme. Te longolanga toka bola déjà toko takanga na 10 millions. Et bonne année l'équipe bien, bonne année l'équipe bien. Talaka biso na Afro Congo les gars toujours bien, toujours kitoko et bonne année l'équipe vraiment bien. Pas santé nanga. Ouais, bah santé pas pelé. Quand nous sommes donc talaka na Afro Congo na rapemi na molodo. Santé aux andeni. On a zomona bilé les sons autres. Nazo ebisa pemi na molodo ite. Na ba clip pe to mono danger makino. Nazo wana ba manger ba ya molodo ina Chile Balume Nzamba ba réalisateur na ba big manager na biso. Donc ma mozo kende pepele mais. Makambo eki pepele ba moko to coach na mama na likambo. Boni basangwa Jean Leader. Ouais moronti donc ma mozo kende pepele. Moronti azabongo libanda. Azalaki bongo na Goma oyo ayokaki pasi mingi na bandeko na biso ya Goma tala kaka nazo biso na tango ya Noël bao bakuba zuma sasi bazu ba problème bazuma mambo ebele mo continue équipe na ye mobimba ba vandaki bongo bazwi likanisi babite et place oyo na mboka oyo eza le plus touché eza bongo na Goma. Komoni toko sepelisa batu ya Kindu toko sala boy toko zonga boy toko kende boy toko kende Bandundu toko kende Kananga mais Goma za touché vraiment donc a préféré ki bongo une équipe na ye ko kende ko sepela bongo Noël na batu ya Goma et après na likanisi wana Fondation FM Francine Muyumba accompagné ki likanisi wana asangana ki po ba pesa likanisi wana susu kilo makasi. Et à part on a tous 5 sous merci na bato nyo surtout ba contribuer à ki na likanisi. Na kati yo malobate na likambolobi ya Goma wana na yoka ki mwa banungu nungu po biso to yokaka. Ba biete mbongo mingi moso mingi mwa mboka Inosubi ya kosala ka ko uta na lingwenda na ete eko utaka na maboko ya bato. Ebite na yokaki. Soki to yoki to moni bino biso to za ba panzisango. To za lolenge moko te na balobe. To yokaki. Ezo uta na bato ndenge nde ba ko pesaka. Tintani kasi soki mutu bazo ile titanite kasi ne mutu valeur te yo ebite me soki awa to vandi awa ba lubi Fabrice Mande a eu problème on comprendre que Jika Rocha koto ba Rocha ba griffe ba contribuer pour na Fabrice Mande là ici kaza mutu munene ti
ozomona tomona mama tchala mwana liwa mama tchala mwana tomona bato minene bao baselaka bango titani nde bato minene bao baselaka bango batitani nde bato minene ye aza mutu munene soki abimisi likanisi na ye bato tellement bayebi ke te aza mutu munene aza mutu ya mayele balingaka toujours kocontribue na likanisi wana mpo bango mpe bazwa lumière ti aza mutu ya lumière. Matondo mingi réponse oyo mérité na place qu'il faut tokoti mbala moko na bilan ya jeune leader bazolo bete musa penze esalemi makasi te na 2022 baobela liboma ti biso ti boloba c'est bien biso linga bino boloba tant boloba to comprendre que to sa boulot quoi tant boloba to mona que to sa biso normalement Ozomona, album Mortel 06 Bimi le 26 décembre 2021. Une année déjà. Donc une année déjà. Donc une année n'a pas quelques jours. Ok. Vous comprenez? Parce que tant que on bazoloba, baoloba bilan, bilan la biso tellement positif pour imaginer. To beti ba tournée américaine, to beti ba concert ebele na ebité na donc na mutu na nga boti na ofanda bonana na za na idée ba concert donc na comprendre et na ko katé donc il est tellement ebele na 2022. Donc le track 2022, tu beti donc ba concert ebele tu continuer le track 2022 en beauté. Au monde. Surtout on tolo album mais sim ba album pour sim bezara ndenge ni. To bimseli bino album ils en a 15 titres monde a clippé 4 chansons. Ba bazo senga kutu ba African Gele bima ba tok a clippé 5 chansons na Minama. Ba bazo senga kutu ba tok bima ba senga ba kwele bima ba senga ba African Gele bima ba senga ba buchunet ngana lela buchunet na kufa. Buchu ma buchu na biso elengi somo trop siko nga net nga bona lela ka buchu bima. Toi qui au baksa muselu pourquoi parce que ba fan ba senga ki yango tant le leader représentant qui on a compte na TikTok o eza les donc o pinza les plus vus o ilanda maka bien ilanda maka ya solo ko landa mateo soki ya ndenge ni soki ni te ilanda maka ya solo te même so linga ande bo solo te mer bo solo vérité ya bongo donc compte na ya TikTok o ilanda maka bien bo solo vraiment tant on présenter ba to ngo ba le leader o fo bima pour y featuring na Jizo. OK habité droit to appel aux États-Unis Tony a aux États-Unis, il a un clip aux États-Unis, clip est bimi. Et puis c'est makam. Donc Mousseles a demandé à ba fan. Tellement qu'il y a un grip de tika considérable bango rose. Mais pourquoi qu'il est dans ngamba Afrique du Sud? Ngamba Afrique du Sud. Pourtant il y a congolais. Parce que Mousseles na so talibi eza ki congolais te na kati. Te alingaka la kisabango ke ye pena za molambi mo te o ya lamba ka ndunda te. Donc leader lamba nyonso. Yango tozo ba dernière chance, yango tozo ba top model. Sentir beaucoup que c'est quand Jomo qui n'a qu'à y ben Jomo ga yeah te après si bino siko ba dernière chance après si ba top model na raso na yo ka top model na ngo tika moi cité na c'est arabe et si ça ngambon na bar mais na zo bisot top model évidemment là donc na zo ka top model na sa DJ Cap Ferina nga top model na ta na sa DJ Cap Bandela kaka abi mokonza kesu rumba vandi kitoko bo aïe bino muselu à ma piano correct ba correct na so akia boka boy correct donc on a bino que non il y a ça partout quoi ça polyvalent il y a des musiques donc leader ça au tende ba deuxième voix troisième voix urbaine nan il y a des musiciens il m'a ramené cette musique je me suis bovo na boboka moi jazz il y a des musiciens vous comprenez mais les musiciens biso to ngam toro mikolo pena 2023 to yimno stratégie to bobela liboma na bon ba fulu ti to bela liboma te ba ko bela liboma na bon ba fulu mais ba fulu na bon bino ba fulu misu na bon bino na 20 mais misu na bon bino ba fulu na bon bino ba fulu bisika bo ke no vandela bilan lobby bilan positif donc il y a ma bé donc positif album betamité concert et salimi na Kinshasa te soka beti ba festival les akali banda bon to betaki terrain GD non loba to yo kakande tozo opposer bino ba lobelité obi batum suswa o ba loba wana so tuni bango makambo na bango mo ba ibarate tuni kuna ndeni ayebite ozo comprendre ba biso oyo tolinga musique tolinga vraiment musique ils étaient capables pour mon anga traza pas molodoy akenda na sentiment te na kenda na landa de musique to beti na terrain GD plein depuis terrain GD zala yango nde botila ngombanga na mona molobeli njori kaya ngo kanda tanga elo mais dada tozana ngana tozala ngana na nini na village Temba o conseil si la ti ba o singa leader ti na kon Temba zala ya bino te bozala invité na ndinga bien obi batu siko ba comprendre raté zani batu siko ba comprendre raté zani ba lingi pona ba mon album Mortel 06 Simba ba lingi yo
leader qui n'a pas un concert moi 5000 francs ana obeta msu 3000 francs mbongo ebele to salelo na biso valeur juste avant ndaki wana a bongisi ba mastering kitoko leader ayembaki kitoko ba inspiration kitoko bloko kitoko ba texte kitoko Achille Baluma zaki wana donc makambo kitoko mtu rap na Prince Baluma qui nous vend là on a ba contrat ba et bezanga mituno makolo nouveau toleka tozana mama na likambo na to comprendre te baninga na fin de l'année bango nyonso babimisaka balubu tomoni bazonga siko lokwa jomo boye alati kitoko liboma abenga batu na masuwa noa bakota siko bango balo batala aventure na mokila ke cha masuwa tango mbule bandi po mbula noa ti noa salaka mbula noa ne kosoa na batu asoa na batu mbula ngo beta jour ni même na mwasi na kota ina kata zotu na même papa mbula ko beta jour nini po ba grip bando si bando déranger nga père moko bando ko na ngai ba frère na nga parce que on est famille bota to za ba grip donc to linga na makasi bando tu nga papa kinga kati kuna nini ndenge nini donc masuwa noa ba mo to zana ba ona kata masuwa me ba tu na ndenge nini si autant mokonzi a beti simbula tu comprendre que noa qui na raison mais mokonzi banga que bien mami na musique ko to bangi na to pesa ba respect ba vena so ba quadra ba chérie banga ki po ba mabanga zale na intéressant Saminanga yo lobi bato ebele bazonga studio siko bato ebele babimisaki konde to obeta lisolo o eza TV ozo comprendre eza TV bato ebele ba comprendre te ozo ma bato ebele babimisaki te ba vie na biso na ko banata ba vie siko na yebite na kota ngata 3 ou 4 te mais biso bena ba kombo na bato bena to bangaka to lingaka te po moni na bato misusu bana compréhension muke bana compréhension le roi ba bébé tango yo beteli rivalité musique ya meme na ba terre bon o finginga amona finga no mona mankenga to meme na rivalité ya musique que pena en tout cas musique yo pesi biso yo o chebiso manzanza ya musique mo boy donc oko meme ngo ata na trace te ba lexango po oui que mokile ko motambola pena bolingo kile ko motambola pena amour yango ndo ndiye nzambe mutabeto lingana depuis galati mokile ko motambola na bolingo yango mona peke no ba musique belé elanda marana ndinga amour siko jean leader mingi amour approchera te na éviter azana somo bolingo toni biso bon bébé de bébé ba bébé de bébé oyora leader ali bolingo na ba bébé de bébé wa sukali bolingo sukali mais tout ça partout mais remis tout ça va noter tout ça partout mais en tout cas quand souci na ngazaki to beta ngo direct ba tinda ba message ba tuna ba question to bambara bango bon comment kende côté politique eza danger hein on doit comme simba côté politique eza mabe pour le bina mona ki pe ba coller na bato par rapport eza mabanga te na ba politicien na changer na en face ba mbote na ngai donc l'excellence Guy Londo mokonzi et en tout cas merci papa ngana ko penza voix na ngana ko pesa na yo place tu yo ko tchana ko lando et bana kasavu ba sepela ki déjà ko bazwa ki ya bango finance makombo bourgmestre na biso les choix du peuple o to ponio ba jeune to lingi donc to ko na politique mais yo kuna na ko kufa mame na ko kufa ngaye na ko kufa les étoiles ce n'est pas moi c'est mon invité je m'excuse éloigne-moi avec lui je m'excuse ce n'est pas moi ngam na lo bate ba mana okufa na yebi pete nala yemba mama ye na okufa to lo bela général mette chamukala mette mata budget mette chamukala en tout cas vraiment na moni bina mette limba budget mette chambi mette somotro leader au senti que non o leader a changé ba famille na biso composition ya clip ezandeni image son tout ndeni obi que première fois on a assisté na clip na moni comment Achille la sala en tout cas pardon so boza banze mon abino bo pesa Achille Baluma fait ça clip tu en as organisé non laisse tomber mon on a organisé Achille Baluma ba matosi ba makambo belé ba caméra cher ba sika ba kiti ba ni bis na ngo ba ni ya no apenda propre makambo tout alpha nyonso la au vivre à vivre ngo azusa makambo na ye wana ba ni équipe na ye senti na équipe na ye ba tout ba minene moi mutoyo aolia donc abandi clip na biso professionnel assume prise bo utalibo
ah Achille Baluma en tout cas vraiment ba onestu bana banzembo na bango ezapozana kati tondeni mpona tuni son image eza ndeni nayebi te na mikosaki mpo oza na kati olobaka eza bien côté son kutu komekano te côté son nayebi si yo en tout cas vraiment merci na yo Jizo Sound donc Jizo pena aza mystique mondi na nga wana yesi tomesana na babi image eza mabe nayebi te so bato bayoki bato babi image ya mabe nalobi maneme nayebi te so bayoki image nani kasi ya bien kasi nzembo makolo mina balobi image eza mabe Fabrice bato maboko milai baba image ya mabe wana ba clip ba collègue leader babeta ba Burna Boy ba nani ba Wizkid ba Davido ba collègue leader ba clip ba sala ya ngwana soki otuna ngo ezaka ba $30,000 ba do na ebisio wana mabuka lupango na ebisio ngaso bapesa ngambongo na ba leader ba efinga ki osa clip na ebisio na ngala ba no raisonner ta 7 jours mbongo ebele boye nake no pesa shila sana clip ngaye nzambe na ngaye na biso o kapela na suka kana okino pesa ka shila yo sa clip boy na tenga mina mo panzi na go somba ta terrain so leader abimisa ngo asalela ngo clip yo zo ba ja ba scène ba nimba mambo belebele mambo shi Baluma sala kana na équipe na ba yo selo clip oko kantina na Congo bazebele bat bazare belé même dans la Bible baloba ngo beaucoup sont appelés mais peu sont élus ozomona donc to bengi bino ebele boya mais tant que to checker to yunguli to comprendre que Achille Baluma nzamba ba réalisateur big manager Prince Baluma ozomona azawana to mona ke no Jizo azawana to mona ke ba Sebos Mulondai to mona ba Toto Shumuya to sentir que no mona bina ke équipe na isa blender ba Zulu Vietnamais kadem omona badada wa taifa tana ti umsalo sala et le roi Jomo boye ana chaîne moi YouTube boye donc abata mana ba kwemo ba sala émission mo so bande émission so comprendre état zo tuna ngani alinga to l'excel au moins 1 heure d'état to kotsa o to na bikana miliaka na bisokala kombo ne nani na mili na bino boye boza kasi on alobi kombo ne nani na mili no boye ba muketi o mona Fabrice Mande te matama santé on alobi kombo ne nani s'il vous plaît mon lobi tenga vraiment normalement na tanga ka kuma molodo l'équipe na mobimba ba continue nga wana en tout cas te eza mambo un mambo lolendo tel wana tinze mona biso bebeti bakai belé bongo ils ont continué on a géré à combien en tout cas na mo bango tala nzembo na ko tala nzembo boy 516k na habité ni na za boy tango tango servir ngashi na bina mela muke na zonga boy 530 na mbadi na ta souste oso na mo tala comme lo mususu na tika ka leader sala ba biloko na mesana osala Moni soso alinga misuni amoni soso alinga lokumu abugi kesi ya leta kote wana za makasi kama baba la sina parce que manda zetu tafute to koma na suka molo beli oyo bisiba kifu en tout cas tunamtazama bafani ino sikia sana bafani kumona bango badre en tout cas on a les badino fort badre les badino fort konga pe na badre déjà famille yene ni to ngana na ndenge ni to ngana soit na ça la famille c'est comme ça la famille c'est quand la famille dans la même na parler moi la famille c'est ça bongo donc la famille ils ont bota ba msuzo ba déranger nga msuzo ba famille msuzo ba déranger nga video etela video au ka kama ça la de en tout cas on sait na mitema na bino ça la même vision de nous qui nous dimba na ba big manager na ba sida na ba Jizo qui nous matota ne visuel de to luka te biso to cha maloba moko so to luka to komaka koloba na kati ya vision leader parce que tokoka te vision eza tellement mosuka ke même nga moko na comprendre te même bato tu bazo pe ndinga ni bazala mo comprendre malem après ma bonne mère ne le rote c'est bino alors to linga te biso to bimise ka na tango ya lingi pas bimisa leader bimte to tika leader na vision et surtout accompagner vision c'est comme ça avec les fans molobeli kinga kati na quelques secondes projet to makanisi na bino en tant que bateau boza tout en tant que bateau na ka jeune leader na 2023 monde na voir
quelques secondes. En tout cas, tu as un carte de vidéo. On a un carte de mon donc, biso za bâtiment, tu as la loi bateau, tu as tout commis. Biso za bâtiment, tu as un ciment moulon, tu as un scellé tu as la l'idée. Si bisiko me mabiso, tu as une tina théo, tout le monde a dit liboso, tu as rapporté bien ma personne c'est la bien. Donc il y a un quoi 2023 il y a bien toujours kabana na des questions na katioté parce que Montréal a l'accent déjà que tu comme na souka. Moi des questions ezali oui ou non. Oui ou non, justification exacte. Oui ou non. Ils n'ont subi avoir qu'il fallait pour pas yende vie ma welis. Non. Merci beaucoup. Oui ou non. Bagrif bazaka trop agressif. Manzaka oui. Manzaka. Tosuki wana papa na ngai esili. Ciao manzaka ma. Esili papa na ngai. Tozaki ka par oui ou non. Esili. So tchara manzaka. Fabosi bande de mabanga to kabana. Na hôtel mananga. En tout cas merci émission Gitogo, émission boy ne faut saler marabat. Bo tala ka émission boy. Et là mon placement rouge, so kuti mon placement rouge on a ni atango et commentaire no peut ça la bien. So ko finga to ta ga éducation a personne ndako na bino. Et voilà quoi, on a pesi mbote na ngai na diamant noir goma ta partie goma na maboko et pambote na ngai na Zulu vietnamien kadem sebo semulonda ino sibifane worde totor shemuya et bakondi na ngai na pesi na dada wa taifa mbote na pesi na mama na biso dada Francine Muyumba na pesi na Yves Muyumba le directeur Yves Muyumba et na pesi susu na donc le bourgmestre oyo mokile pona o ba jeune bandima finesse makombo en tout cas papa tozana yo derrière yo penza kasavubu na maboko nzambe kasavubu pene comme na maboko nzambe ye merci mele na Canada ba merci bele na ba kiti ko surtout o na boaki était junior